naza mwana moto te po akosa ngai abongwani pe te po awangana Nzambe ya le Nazarien, le Nazarien, le Nazarien. David Nazamba ayebana kitoko koma mokondima atako babakolaki mafuta na mosakolima lelo yayo bolingo ebateli le Nazarien lipamboli oyo emonanaka te mpeni mama kantelobi kolapie mapapu masopi mafuta tokokisi ena elongo na Nzambe oyo babenga na makomi Jésus. Lisolo ya malonga pe ya kitoko eye mama agence Casa Penel Fred eye pona bino bato nyonso bozali na mboka ya France bato nyonso bozali na mboka ya Allemagne bolingi bo beta masolo na bato ya Angola bolingi bo tinda biloko ekoma na Angola na tango elongo bani pe na mobimba na yango ezali kaka agence Casa Penel Fred tinda mbongo na yo tope tindela bandeko mbongo na biloko na Angola na agence Penel Fred ezaka kapona bato bazwami na France tope na Allemagne nde bakoki kotinda na Casa Penel Fred po biloko na bango koma mobimba na Angola yoka lisolo pour tout contact appelez. Bienvenue à tous na Casa Penel Fred. No comment. Quoi de plus digne d'un vrai citoyen si ce n'est que de donner le meilleur de lui. Merci beaucoup Bandeko Balandi pour numéro Boponia Sika Masolo Yamboka. Masolo Yamboka, c'est une émission qui est mise à votre profit afin que nous découvrons les choses nouvelles qui se passent dans l'actualité. Comme nous sommes aujourd'hui de vous informer à temps réel. Nous sommes là pour la repère Sabino Basango Oizolika Namboka Nabiso Congo. Merci beaucoup Bipa Nyon Sobozwami Mokolo lelo toko mesana ko sombi Kenyamakanisi na mwana mboka oyo azwaki penza temps ya ko réfléchir ensemble na ba Congolais ko zwa charge ya ba Congolais pona ko pesa oyo azwaki epa ya nkolo Yesu Masia na yango tika ete tozanga na momuke na masini babwa ke la bisono no mwa libanga ya loyembo to mela mwa soi ebongo tokutana Balasia. Yesapangusi pinzolina vinangai pia longoli bapota na motema elongia mawa ebongwa nine sengo bato basusuki na sina komi sedi mpona Yesu Salomon l'homme sage avait déclaré ce qui est tombé ne peut se redresser. Tango yesoye mokolo na sabata ye abongisi mokongo na ngai bato basutuki ngai na komi geri mpona Yesu mpona Yesu mpona Yesu ngai oyo napandaki na beteza nazangaka moto abwakanga na mai baoyo toya na bango babonga bayaki nsima na nga bazwa gerizo ntango elomba belemi liboso na ngai alobi po toli emarche nelamba na ye na simbi na zigerizo yango naza poinforme yo oyo babwakisama bikomba minzemba na bondeli boyokana betela bino bisolo boyokana yebisa bino sekele boko comprendre esengeli bolela te banzete
balonaki na zamba batuni nzete basala na yo nini ye nzete alobi nga ntango nakokola bokatanga ebongo bosala boka nazalaka nanga na ndako ya roi na kati nanga batia ekolaki nzete bakati yango basaleli yango ndako ya bameme babosanaki qu'il y a un roi de roi yesu abotamaki na ndako ya bameme bamemelaki ye bawolo bamemelaki ye bawolo bamemelaki ye bawolo ba argent tala lolenge yesu alingaka yo ndeko na ngai ozalaka na valeur basali ya nzambe bozalaka na valeur komikitisaka te poza na valeur kosengasengaka te poza na valeur nzete mibale alobi nga na kokola bokatanga ebongo bosala armoire nazalaka nanga na ndako ya roi na kati nanga batiaka makomi ekolaki nzete bakati yango basaleli yango bwatu batie na mai malili elanga se na nzoto na ngai mbula enoka naza kaka na mai babosanaki qu'il y a un roi de roi yesu alingaki ateya maloba nzambe amataki na kati ya bwatwa betelo ateyaki maloba kitoko ya nzambe etuluku ya bato baye kolanda yesu bayoka maloba kitoko ya nzambe na mombongo na yo bakiya bakotonda na mosala na yo bato bakotonda mokolo nzambe akobalisa yo bakoya mokolo nzambe akobotisa yo bakoya binemi na yo bakokoma bafanati baye batolaka yo bakobeta milolo nzeta misato atali mpe alobi nayebi lobi na ngai nga na kokola bokatanga te botikanga molai nayebana na nga mokili mobimba ekolaki nzete bakati yango babwakaki yango na kati ya balabala babosanaki qu'il y a un jour Jésus esengelaki ya mata na Golgota balokoti nzete basali yango kwa babakeli yesu na ngomba ya Golgota ndeko bisika nzambe akotombola yo ndeko bisika nzambe akotiko poto bazala na Amerika soki baboyi komona ebongo soki baboyi koyoka bozalaka Joseph alibota na yo otambolaka na bilaka ya nzambe okokufa te kino yo kobala okokufa te kino yo kobota ndeko na nga mama na nga papa na nga basali ya nzambe basali ya nzambe Merci beaucoup Bandeko Balandi na banzi ete bozali ebele akolanda biso na bitando ikebi pai wapi bozwami tozali pe na esengo wana na yango to yambeli bino lelo mwana mboka oyo na bombe mesano to ebi to banzi ete tozala kané de temps à autre il est là à notre service à votre service afin de nous offrir l'actualité à temps réel à qui nous disons bonjour prophète Bruno Boaz. Bonjour mon bien-aimé et bonjour à tous les auditeurs de notre chaîne. Sangoboni.
na ngolu na nzambe tozobika malamu mais na réalité ya Congo ça ne va pas. Tu peux fêter Saint-Valentin ton moni colère. Non, les Saint-Valentin na telemela ki yango même lobi na maté en église na lobi eza fête ya bapakano eza fête que moto a fêté te la jour ya bondumba makasi sale maka impudicité adultère fête ya ba mourir. Eza fête ya mabe. Yesu a recommandé amour bino oboyi lisusu. Amour wana Yesu a recommandé eza amour o bango bazo fêter na yango te. Saint-Valentin c'est comme na poko komona ba chambre hôtel et tout ndaka bazo déverger bana mikolo na ba basi misu zemi après komona ba vote mama kambebele mabezo salim ngana kombata kamukolo na makasi pena isabana nzambe ke fête wana eza fête ya bana nzambe. Merci beaucoup bandeko balandi to banze te bozali bela Olanda biso tozobeta masolo mboka na mwana mboka le prophète Bruno Boaz qui peut-être aussi la confusion qu'il il est habillé en rouge mais à respecter principe couleur rouge noir où il est symbolique actuellement aujourd'hui le 14 février à Kinshasa prophète Bruno Boaz je me suis toujours posé cette question chaque fois que je invité dans ma solo qu'est-ce qui ne va pas dans mon opéra de Saint-Hôtel. Bon, logiquement parlant, depuis que je suis désordre, je suis en prière. Mais les lois vraiment, donc, na habitation na kominda konde na ko étudier qu'est-ce qu'il faut faire pour na makambo ko lisusu banani ba kisheli soka gouvernement kabila na bato na ye bazozangisa bato kimia na otinda konde na zoya na plateau les Nazaréens ça fait longtemps que nazaka sur na moyen de transport ndenge boyebi na zo transport na kiti na ponga bi na kiti wana côté stade pona kata na ya na plateau les Nazaréens subitement na moni batimo ba bimelinga wana o bango baza bato a sécurité présentez-vous na jeu nini identité na ngana pesi bango balobi non oza responsable to ko solo na balabala te bakoti singa na moi kazi moko wana batonga ngona mabaya boyi na ponga bi pembe na nini stade wana donc ponga bi za croisement ya Prince Kasavubu triomphal scène de Prince Kasavubu avenue de Victoire na katu na we siko côté à Prince Kasavubu bakoti singa na ndako mabaya moko na entrée à côté stade wana to telemi wana na kati ya ndako ba tuninga na saka musalani na iso en profession ngeza wana bozomona au pasteur bon c'est bon au tozana mission tozo contrôler ba téléphone pour total asoki ana ba vidéo ezo finga chef de l'état likambo ezo kamusanga na mboko yo ezala kabila ba soda wana za demi ane banano soda nyonso to ya gouvernement ba yebi place ba rebelle bazalaka ceux qui bazolu ka ba rebelle ba kene na est na nani oyo na bamboko kuna ADF nalu bazobo ma population mikolo kutu babomi na babomi batebele na beni ba yebi ango malamu mais ba fandi awa na Kinshasa bazolu ka rebelle na poche ya congolais est-ce que rebelle mutu lokwanga na kome ma mutu mobimana ta moyen na poche photo ne couper sa délivrance ya mboka bango ba oye baté bango bazoye baté mboko tozana ngoyo soki bafingi kabila to bafingi ete kabila yemo ko alingi bafinga alors ba okanga ngai ba arrêter ngai balobi ngana pesa téléphone na ngai batala soki kabila zana kati asuna pesi bango bondenge yo yebelinga na masolo aboka na loba eske na koza nga photo ya kabila bato batinda ka jour ni bajuba fungoli ba moni photo ya kabila wana ono ngayo yo na zana ba information belé po ba moni ba photo pe ba mona ki yango ya pinda ya kabila te ba moni ba photo ba élever ba se déguiser ki lokola ba nani ba rebelle wana ba se déguiser ki lokola ba élever o ba ngaki bango côté ya nini bandundu wao bato batindela ki ngango zana téléphone to ba moni yango na ba photo ba arme na tout konso ba lobinga na zana information réelle il faut na kende pas général pour di na kende ko se défendre kuna ndenge ni na yebi ba makambo wana yo so pena na ba photo capturer tout konso après komi makambo mbongo il faut payer ça $500 de discuter ti moi bon on a kena ngona poche na kene ko sama kama na ngaya ndako bazu ya ngoyonso pesi bango po batika nga donc photo ana ba mona ki est égal mbongo congolais azo souffrir mbongo ezate misale ezate ba soda wana pene ba unyo ko la biso bande kona bango
ba travail ba futa bango malamu de siko eloko bango ba jésus mieux ce qui peuple abimi na balabala a manifester porte sociale na bato nyonso bonga bango ba boy ba bomi peuple ba beta ba balle réel ce ba peuple ba fani na kunzale leki bango ba zongi sikoyo si ko to tirer peuple mais ba yebi mutu azonyo ko la biso na bango nyonso gouvernement zo futa bango bien te ole ba revendiquer na talaki na Burkina Faso ba soda ba za payer de ba se grève ba futi bango ba fandi mais awa bango soki ba zo futa bango bien te souffrance leki ba komi ko créer biloko kaka porte banyo ko la bongo population natality na France même aux États-Unis natangwa Obama même natangwa président actuel basala ka ba caricature ba président bazola même na télévision bato bazo seka bato bafinga quand même Obama na live ba président même président France actuel ba finga ka ba séminaire lokola vampire bazo seka est-ce que toyoka ba français batemi bati ba gendarme po banda koluka moto azo finga kabila na kati ya téléphone Nicolas Sarkozy ko to batielo ngelo la nyaawa batia ya sala bazongia wa après azongi moto toyoka Sarkozy era na ka Sarkozy za kana pouvoir est-ce que yoka mokolo moko balobi ke baokanga bato baluka na kati ya téléphone imaginaire responsable lokola ngai bakuzwanga ba traîner plus de 3 heures du temps bazoluka kabila na kati ya téléphone bakoti d'abord na ba photo no yonso to ya WhatsApp bakoti na oya imo oya Facebook oyo se bakuti ba audio il faut balanda nyonso tout wana za ko to tirer moto est-ce que ngana uteka ndako na yewa na uniquement ba contrôler après na songa ona zana makambo akosala babiloko na yonso to lobby balobi ke tozolo ba pourquoi kini mboka eza ya kobeba awa na kisoko za na Congo surtout na ville ya Kinshasa eza lokola oza na prison boza ba esclave bazo sala o balingi po ba yebike mutu akolobela bango azate alors babiloko wana il faut bisoto dénoncer kango po ekoma na suka nous ne pouvons pas applaudir. Prophète Bruno Boaz, trouvez-vous que c'est la meilleure façon il y a ko téléphone à batou ko vérifier na ba poche ba carte ainsi de suite ba bureau de départ et d'autres, trouvez-vous que c'est rationnel décision bazui et ko to sa solution d'après eux? Est-ce que pour la solution ni bazoluka juste solution bazoluka ke mboka e bonga to bazoluka solution ke bato bakanga munoko même monsieur ba moni mabeba lobate c'est ça eloko bango bazoluka eza ko intimider bato bakoma lokola baba mboka etambola malamu to mabe moto alobate boyango nde koza solution tant que mboka ezo souffrir ata ngana lobaka ngome bakena ngati na kati ya makala na kolobaka tant que mboka ezo délivrance to kofana yende biso to daba kolo to somona makambo na miso ngana loba makambo ya mboko oyo ya Congo. Pourquoi? Parce que naza congolais ndenge naza awa bakopesa nga nationalité musute donc mboka na nga yango soki mboko ebongi ngana kozala malamu so mboka ezo souffrir ngana ko souffrir alors tant que mboka ezo bonga te solution wana bazito ya contrôler téléphone ekoluka solution te solution ezali gouvernement organiser élection mandat kabila seli moto mususu amata abongisa mboka ekende liboso wana ba yebite solution suko bazunde ko contrôler poche ya bato baluka kabila na poche. Mais responsabilité na bino église ezanini prophète Bruno Boaz oza homme de Dieu qui Dieu a toujours révélé de temps à autre nzamba lobela kaoni ni pona Congo et des deux yo oza musala nzambe. Dieu a sa particularité de faire les choses. Nzamba talaka mutu a travaillé à l'intérieur pas l'extérieur. Mais vous qui avez réussi cette mission, que faites-vous pour la bateau bazosala misala mabewana o ezo sepelisa mboka mobimba te makambo bazosala ezo sepelisa mboka te? Qu'est-ce que vous faites en tant qu'homme de Dieu? Logiquement parlant na makambo tali makambo mboko oyo moto lokola ngai so moni na lekaka ici na presse mingi te parce que nazozo attendre nga mingi ya prière et puis même lobby na église na anosaki yango na butu ya jeudi le lo mercredi na butu ya jeudi na encore ta jeune ya 45 jours kaka pona makambo ya Congo et puis makambo ya église corps de Christ biso tozobondela moko mosusu nda ba pesenga ordre na yaka na plateau de Nazaréen wa ko prononcer ba malédiction ko ndambe alobaki kendo prononcer malédiction liko bato yo surtout bazana base ya destruction ya RDC na yaka na prononcer yango a. J'ai compris une chose kaka siko ningi tozana plateau que ceux qui n'a ma permetaki likambo comme esu sulelo ezapporte et réveiller sur mémoire na malamu tango nokota prier na ba réalité ningi bato bo souffrir parce que toyoka kaka obakanga bato ba free ka ba téléphone biso toyeba kate mais lelo lokwa na vivre ngo na miso do na prier na ngai ko leso na base yango c'est que loko ezoka musanga mingi pe na zo regretter mingi ezaso ya bande kona biso na bazobenga bango ba bureau de. Pourquoi? Parce que awa wanazaka na cicatrice na loboko yango cicatrice okaka bango nde bazokisanga
tenga na finga ka président na lobaka masolo mboka batinda bango ba ko agresser nga heureusement na se défendant na ya kutika na kota na zwape choc na mokongo wa na kanisi ba auditeur on surtout ba yebe bande ko wana ya bureau de ba pesa ka bango mission ba kende ko luka renseignement so na renseignement ba pesa $20 siko bango bazoteka mboka na bango bazoteka bandeko na bango po ba bongo ko zwa $20 ko ta rappelle la caisse ya l'état $20 en autant $20 wana nde l'état pesa ka bango so na renseignement sur oyo funda moto asala ki boye bazwe preuve nyonso ba pesa $20 siko effort bango basalaka ezapo ba bongo ko zwa $20 wana mais $20 wana bazoluka yango bazo trahir mboka na bango bazo trahir bandeko na bango bazo exposer mboka na intérêt personnel na bango bon yo responsable même ngayo parfois dépense na nga par jour ils a plus de $20 ce que $20 wana ya zo zwango ndako ya location afuta kamai courant à bénéficier na nini pe yango ko changer social na ils n'ont pas de salaire ils ont que des primes de $20 d'information yango ne bazo bénéficier na ce que abimi na ndako il faut lutter tipo kwa azwata moto moko ya ne pona $20 donc ndenge balobaki wana bazo ba kene pas général bato ebele ba kenda kuna pe bazonga te OK pas général kuna komi siko problème mususu d'autant ba yokisho déjà ndenge walokwa mbongo na pesi ekena na case nini lokwande baziwa na bakaboli bale batiki pe OK bon ba photo bazwaki na téléphone basengi ngambongo na pesi mbongo bazongiselinga téléphone na case ko ba bénéficier nani kabila ba bénéficier nani donc ce sont des choses bazo se mettre trouble be bazo organiser ko torturer bazo donc ezali pillage organisé biloko bazo ça le prophète Bruno Boaz ya solo ezali pillage comme vous le dites biso to yebite biso kalato pendant que komona que bato bureau de bazalaka uniquement pour na ba criminel ezalaka service moko batiaka uniquement pour les criminels mais lelo to moni bureau de na ba wewa ba ndeko na biso bakumba ba moto bango kutu de ba vraie victime ya bato bureau de bato bazotambola yo oza okomi pe criminel po bakanga yo na bato bureau de ou c'est comment ou bien stratégie échanger na Congo kaka nde il faut to mona ba bureau de kolanda na ba na classe au mona mona uti na classe boye bakangi yo la kisa carte na yo o pesa mbongo ba botoli biloko prophète Bruno église bozolo banini nina lobaki makambo ezali pillage organisé le problème est que basala nzambe belé azobanga koloba réalité ya Congo ezake bato ba ko kesolo bate sina lobi ba kanganga sina lobi ba beta nga fimbo donc na lobaka eloko oyo ba détruit na Congo pe Congo côté en otage ezani ni première chose c'est l'intimidation ce ba kangio ba betio ubangi ou encore deuxième chose c'est la corruption ce ba moni osa makelele mingi ba moni ba kanga ote to ba beto te ba pesi mbongo ebele ofani ndenge ba saliti majorité non ba saliti ba dissoudre ba parti politique nyonso donc o azama kasi na kati ya politique parti politique ba juer ba commissaire ministre azé mandat oyo ti esili ba longoli asili pe puissance ba mokodo ba penser pour ba neutraliser ba parti politique ya makasi nyonso na mbongo siko etikali soki ozoloba se ba beto te ba corrompre se ba corrompre zo continuer ka koloba ba kangio ba tiona boloko kuna to so za na chance obimi o na chance te okufinde to somona mikolo video ande kuna biso na ni jekoko mulumba ezo tambola menza na bondela kinzambe asunga ndeko wana parce que bible lubiata bo meli poison esabine lokote et soki za poison toni nzambe akobati ele akobima ka prier to salaka pona continuer abima opena salaka pona flag jongo na prier pe pona continuer oyo jekoko nzambe akosala lengolu akobima un jour parce qu'on a besoin de personnes comme eux pour défendre notre pays. Alors problème c'est ça biso église tozolo ba papa biso église tozolo ba mais église bazolo ba baza muke petango tozolo ba yango ba okomiscible mokolo bazokisanga balananga ba pine église non na sema solo ma c'est problème na sema solo mboka awa na loba makambo ya enlèvement basalaka na Kingasani bazokende kokanga ba mine moto 16 ans ba tuni carte d'électeur na loba kama makambo ngo na lobi mboko eza na identité te biso ningi totambola ka tile lo banda Mobutu banda deuxième république Mobutu akenda tile lo identité za kate biso tozawa tozaka agent ya kuvonter okenda kara voter ozongi carte d'électeur balobi za identité provisoire gouvernement tile lo baza incapable ko bimisa identité bombano wana bakangaki bango bana misusu wana bazana ba 19 ans na période wana na yaka koloba na lobi tango bazokanga bato ya 19 ans mais élection elekaki c'est déjà 6 ans
c'est-à-dire bana wana tango bango ba vota ki wana bango bazala ki moins de 18 ans oh loi ya Congo ezolo ba po voter faut à 18 ans consciencieusement comme ça wana yeba ki bien que bana wana bazana âge o ba kwa ko voter na tango wana te mais bazokanga bango non oza déjà marché oza 19 ans il faut carte d'électeur oza na ngote don oza kuluna mboko zo mono ko za non stade o sa basuki ba benga ni lock de race soko sali yango oza kuluna ba mono tatouage oza kuluna o lati propre oza opposant donc de ba telema ki wana ngena moni ba oza bango moko ba bolanda papa wana za moi propre à cause na quelque chose bazo luka na bango renseignement mais bazo tout selon ndinga zali babi o wana za propre bolanda à cause na quelque chose donc so da propre oza quelque chose balandi oza propre te batiki yango no moni mboka mobimba Kinshasa partout na ba coin tout batia poubelle donc molimo ezo gouverner mboka za molimo a salité balingi pe yo congolais po tambola bien il faut ça très sale ce que là tu moi au soukenzo to paquet mafuta za propre il faut bakanga yo ba créer infraction et ça na pasteur moko yebisa kingai alobi kutu bakanga ye na téléphone na ye eloko ezala kate mais akamwe ka si place wana ba activer bluetooth na ye bazana ko discuter makambo ya nini oyo makambo misoso ba offrir ba document n'est pas babimisi photo à chef de l'état ngoyo batindele bango moko batindi pe ba créer infraction kaka po bali mbongo donc on monique les pillages organisés nde bazo sala ngwana bazo torturer bato pour rien prophète na yoke penza malamu na boke binyoso penza souci nanga eza koyeba prophète vous êtes un homme de Dieu nzamba sia lobelio nini pona avenir ya Congo nzamba asirenga plusieurs fois que délivrance à Congo et Salem quand délivrance à Congo ko Salema nzamba lobi akuchanze régime au mobile c'est-à-dire que za moto moko te po bato mingi ba mona ka peut-être liwa ya Kabila eko ko changer to bwena nzamba lobi akuchanze régime au mobile si je me rappelle na 2017 na lobaka message moko na zwa kango nzamba la kisakanga rébellion moko eko Salema na mboka oyo direct na capitale à Kinshasa pe esalaka 14 jours na 14 jours régime chanzaki donc ndenge ngana yebi changement mboko yango na zaka na confiance à makambo élection te parce que ndenge ngana yebi mboko ko changer élection te mais nzamba ko utiliser miracle moko pe ko changer régime c'est que élection nango esa le manango pete oza pour que élection esa le maté même élection ndenge bazo organiser c'est triqué nanu esa limité mais ça déjà triqué papa élection esa le matote ça déjà triqué États-Unis a boy ba machine à voter à lobby pour partager vraiment avis en atelier lobby to bana lo ba makama machine à voter wana kala ezaka atusha munene au gouvernement to pe bato majorité ba lengela ki po déjà ndenge za wana ba proclamer déjà la machine wana ba ebi nombre à fois ba kozwa donc ba élection c'est ça les bato ba qui en tribune ezaka lo kwa formalité mais réalité déjà yebani alors États-Unis a boy en élection na zolo ba eza trekendeni au moni na lobaki yango na émission moko awa na lobaki boy carte d'électeur biso to za très fort na ba nouvelle per renseignement carte d'électeur wana au moins dans ba na sa enrôlement ce qui au ba enrôler au seli ba peso asika ba joa kala batikali na ne ba zo carte d'électeur wana Kinshasa bakoti na ngona Bukavu na Bukavu kuna ba enrôler au lisusu batindi na Goma ba enrôler donc moto yimoko akoko enrôler même 6 fois même 10 fois 12 fois comme alors toza na ba province ko basali découpage territorial bako vote oko s'enrôler na ba province nyonso sikoyo na province wana nyonso ndenge s'enrôler vrai yo oko voter ka moko mais le reste to ya 12 wana nyonso to ezaya bango et bango ba voter leo donc les wana na machine déjà proclamer nyonso so moni ba opposant ba telemela makambo machine même États-Unis zo telemela makambo machine na iza oyokete nani onanga na yoke na tongo azolo ba yango ndenge wana nanga lobi yango na tongo alobi ke soki ba boy makambo machine à voter do élection ko pe ko salima na date o za ki fixité pour musale comme makasi il faut ba refaire sur musala zéro qu'est-ce qui est à refaire à zéro bazozongela ni enrôlement bazozongela nini tani ni bakozwa mosani ba ko refaire en à zéro parce que bato ba déjà na carte d'électeur soki réellement ba sala ki loko eza légal même kotika ka machine ko kene ko voter na tribune comme auparavant ça ne change rien mais pourquoi zolo ba soki ba boy il faut ba refaire mosala tout na zéro non ça n'a pas de sens prophète comme la copain un jour pour réfléchir qu'un jour comme on konjambo ko Congo ngai suena ngai na charge oyo nazana ngo surtout papa Congo eza munene
Congo eza munene makasi na souhaita katena comme chef de l'État. S'il arrive que le comme chef de l'État. Je ne souhaite pas que na comme na place wana na souhaita kanena za conseiller à chef de l'État na connaissance na zanango na doter yeba capacité pour aller ba bongo travailler malam parce que charge on a mona kapena na za mo makasi eza charge spirituelle ya Congo. Il y a beaucoup de serviteurs na mboko mais ba o bazo sala nzambe kati na solo bazamuke. Siko na zakana vision moko même ba retraite na kota na na mission moko nzambe a confier nga nazo étudier comment ko restaurer christianisme na Congo. Alors soki nazo ambition na que un jour na comme chef de l'État na associé a na mission à ko restaurer christianisme et ko koma na za se charger na ko bima incompétent na domaine moko mais soki nzambe atomboli président akumata na kubimi conseiller na ep andimi ko yoka ngai mboke kotambola mana parce que na ko guider lokola pasteur pe na ko guider lokola prophète. Sera-t-il, vous partagez la même opinion, il y a Bandeko au Bazoloba, puisqu'il y a au moins 5 pasteurs, selon ma investigation, tout ça, au Nzamba Lobeli Bangwa, Lekina Média, Dieu m'a dit qu'après le chef de l'État, c'est moi. Après le régime, on gagne dans Rokamamboka. Yo, le Bina Bangoni. On est dans la capitale, peut-être Bakoshema. Pour Nzamba choisir 5 personnes ou 4 personnes à la fois. Moko na mususu pe ba lobby o ya leki ya lobby ke ngai Nzamba Lobelinga na bango nyonso to eza na mwasi moko mibali 4. Balobi, Nzamba Lobi Nangai que c'est moi le président de la République après, donc 5e République je dirais, donc régime Koyasima, c'est lui qui sera le président de la République. Et d'abord j'ai un prophète le quoi oyo meka tenté rébellion wa ke osimba kisi mukungubila mukungubila lobaka on a élection oyo le kaka alobi Nzamba Lobi ndé za président mais abimana voix ya seko le kabato nyonso Dieu ne se contredit pas bato bazwa posa na bango ya mbongo pe envie bazaka nango baya koposer yango na nini oyo na makambo ya mboka te. D'abord Nzambe yebisa ngai ke moto oyo akokamba mboko oyo aza moto oyo na biso to yebi ete. Il a préparé un Joseph ou aza main propre et n'a ko confier responsabilité. Moto azano na renommé na makambo politique ite Nzambe a confier responsabilité a mboko pe akokamba ngo malamu. Ali kolonini ozali bon prophète ko yebisa biso nyonso. Non, c'est un top secret. Nous avons autorisation pour le bapter, mais nous avons des détails. Nous avons combo, mais nous avons la politique. Ce qui est le bien avant, et que nous avons préparé, mais nous avons évité que nous avons parfois payé nous avons évité que nous avons préparé à la président. Merci beaucoup, Bandeko Balandi. Ezali Penza Malam Mingi, vous savez que c'est un homme de Dieu, c'est la bouche autorisée de Dieu qui parle. Vous savez, il est prophète. Bruno Boaz. Prophète Bruno Boaz, tout le monde y a une église de réveil. Mais tout le monde était église de réveil, vous avez mon côté. Catholique, Azui Penza, les sommets. Pourquoi? Puisque les lots, pour votre information, Basango, épiscopo, Sangani, Sikamoko, Bazali, il prie pour le Congo. Et que le 25, le 25 février, dimanche, il y aura encore marche. Yo oso partager à Viwana donc point de vue na izanini par rapport à ça. Vraiment nazo applaudir l'église catholique na makambo bazosala. Ezali moko ya obéissance ya ba recommandation oyo na pesaki na plateau ya les Nazaréens. Na lobaki tao tozana ngo congolais nyonso a utiliser moyens o akoki kozana ngo pona libérer mboka na ye. Donc mutu na mutu asela domaine na ye pour abimisa mboka wana na kati abimisa mboka oyo na kati esclavagisme otokotina makambo bango bato catholique bazosala nazo soutenir bango mingi na mabondeli et puis na yebi ke Nzambe akosonga na yebi sope ke nazo banda jeune ya 45 jours na butu ya jeudi c'est-à-dire lobby bango basali sango prophète bango basangani liboke ba épiscope ba lobby biso toza liboke. La Bible nous recommande à lobby. Il y a la puissance, il y a une force dans l'unité. Oui. Mais bino boza unité, yozo kende yomoko. Mais pendant que tous en a plus de 45 prophètes na mboka Kinshasa, kakutu 45 ezamuke. Plus de 4500. Plus de 4500 prophètes na mboka ya Kinshasa, na ville ya Kinshasa ngomoko. Pour tout tamble na ba église prophète de part et d'autre. Mais bango mais ba épiscope ba sangani ba lobi c'est l'église catholique qui est engagée. Mais l'église du réveil ezawati. Na sepela kana sagesse na bino parce que vous êtes sage dans ma question posée.
L'église catholique, ce qui va dans Sangana, pourquoi? Parce que moto a dans la tête, a payé inspiration, on a payé tout Sangana, tout bon de la bonne amboka, n'est pas au bazar simane, aussi. Le problème de l'église de réveil, c'est pratiquement impossible. Impossible pourquoi? Parce que tête, ils ont déjà corrompu. Moto a dans la tête, l'église de réveil, ils ont Kakenza. Kakenza a conseillé, il y a chef de l'État. Il a conseillé chef de l'État, il y a mon quoi, ça honnêteté. Ça honnêteté, n'ingénie. Tant que ça la ERC, bayokana ke bakobano sala 5 mandat 5 à 5 ans. Banda ya mata les lotis déjà plus de 20 ans, boya ko céder. Donc à glisser continue à glissement. Bon, il Aza conseiller à Kabila. Kabila paye wana zo tenter ka ba glissement zo linga ko céder. Donc ce sont des oiseaux de même plumage. Alors yewana jamais ko zo initiative qui était que tout sangana tout bon de la moni même premier marche catholique à sala baka 15 na ba pasteur mususu na ba meke ko réagir ba tellement ka ba leka na télévision compris ba mukuna et les autres ko kebisa bato ba kendete. Pourquoi? Parce que ba yebi ke ba lia ba mukuna tozana avec Pascal Mukuna tozalaki na évêque général Kankenza Malambo, tozalaki na Soni Kafuta Rockman, tozalaki na pasteur Jean Bosco Kindomba et Léopold Mutombo. Na Léopold Mutombo. Bon bango balekaki. Siko o basalaki ezalaki bon baboyaki makile so pana na mboka mais ezalaki mabete. Est-ce que marche wana babenga ki une marche pacifique? Makile ko so pana pourquoi? C'est ce que nous devons comprendre que mboka na biso da république démocratique, c'est-à-dire démocratie à peuple, il faut bâtir un peuple libre à exprimer. O ezakati ya motema na marche wana évêque a organisé ki yango na noyo cardinal a organisé ki yango na église catholique news ayebisa ki batute ke basimba mabanga to buna be bazo tambola maboko pa makilane ko sopana toujours to lobaka marche te makile ko sopana marche te makile ko sopana makila mo sopana ka pourquoi donc mboko eza interdit moto a se manifester donc côté le melaba eza na constitution eza droit constitutionnel eza na kati ya moto ko exprimer ko s'exprimer dans la marche to pe soulèvement populaire to ko matina ba niveau na mokolo mususu to c'est que Olingolo ba épiscope ya bazaki na raison batelemelaka c'est-à-dire bango batelemelaka constitution Olingolo ba bongo ba pasteur église de réveil on a batelemela constitution mais évêque na nu cardinal azaki na kati ya constitution azaki a se recadraka na constitution ba évêque Kankenza ba Mukuna bango ba se contredire à ce que la constitution dit. Oui, et ces gens là les grands là que on a bango benga ba grande église de réveil il fait partie des gens au musengo benga ke ba médiocre. Pourquoi? Parce que bango bazo teleme la loi ya mboka bazo sale la ngondenge ko kité. Donc marche wana inani cardinal organiser ki yango zaki malamu. Eza malamu eza mabete me bango nde ba ki ko monisa ngo ke eza mabe et puis balobi makile ko sopana pe makile sopana. Bon, makile na zo sopana tout moment balingi bato ba s'exprimer te bazo ko kisape pour ça ya peuple te. Tous en prison. C'est ça. Il y a un cardinal au baki que tous en prison en ciel ouvert. Tous autres moi tous en libre mais tous en liberté, tous en emprisonné. Dans la léo va zwinga va fringa poche téléphone et responsable quoi bon wiki. C'est ça. Hein papa. Donc on continue kotambola na mboka ngobeti wapi. C'est quoi prophète Ozoko ta prière yo moko solliciter appui à baninga église de réveil. Non, il y a un moment en Israël Akab a comme Titi. Quand Akab a comme Titi, le prophète Oazalaka na parole à ce temps-là c'était Élie. Élie s'est retrouvé toujours seul. Parce que Zakina ainsi Dieu l'Éternel na mokilo yo. Babi ce qui s'assemble se ressemble. Na l'obité que ba serviteur on surtout à l'église de réveil baza faute. Il y a aussi des vrais parmi eux. Mais le col ensemble a convaincre nga que na associé mutu na ba prière non salate. Na sepela na sala na mope na sala kango na place weza isolé et ça na bato musus akoya pembeni na yo neti mwana nzambe parce que mon frère tika na ebiso loko moko même na kati ya basala nzambe ba misu ba koma ba informateur ane oui ba koma ba informateur ane ba koma même bato a bureau de ba pasteur belé ba koma bato ane ba koma bato ba bureau de non ndenge toza awa na mokilo po osala moto confiance il faut nzambe ba bongo kondimiso ba traître ba koche belé na kati ya christianisme ke yo koki kondimate alors bato wana mwena associé moto ezate même ni na kota mabonde line bano yanga ya molimo na kota kana bangote izana ba prière to ça kana bango kwa on a kota 45 jours dans la place isolé pengai moko parce que je veux la délivrance de mon pays.
tala na ebiso que nazala kana vocation politique te même lelo na zo biso au nom de Dieu on a zota assemblée ce que le ba beninga ba lobi ya ko comme ministre ya comme premier ministre na kondima na ngati nazata na vision politique te mais nazala posande de délivrance à Congo mboka ebonga social ya bato nyonso ebonga to vivre lokola Congolais ko vivre na monde entier mboko eza suso na ngweza riche koleka Congo eza te c'est-à-dire soki mboko eza ka mama kana bato ya bonne foi biso de ko vivre bien koleka même mindele ba ya luka musala et j'ai dit na qualité ya musala nzambe avant yeso azonga mindele ba no quitter Europe ba ya ko senga exil na Congo. Ah bon? Oui. Mais prophète okoki kuna ko kambamboka okoki no ko mata gouverneur ya ville kota la ville à Kinshasa koma biso tango tozalaka na mboka prophète Bruno Boaz tozali bauta pamba te toyebi penza Kinshasa malamu melamu penza te aba 98 99 biso toye Kinshasa koya tango to banaka koyoka Kinshasa toyebi kezalaka mboka ya somo mboka ya elengi ndenge balobaka tala ya Congo mais lelo ko tambola bipai nyonso poubelle tozongela nano masolo ango s'il arrive que le prophète Boaz batu ata gouverneur à ville ya Kinshasa oza homme de Dieu ko appliquer justice na mboka que o lobake no yo moko benda na ete ngai penza nzamba le nakoki jamais kondima ko kamba mboka mais ba David wana bazalaka ba roi tomona ba Josué ba roi mais pour ni bino na tango oyo bozo boya na boya kama mboka tope okoma mokonzi na mboka te po des sumu za interdit kwa musala nzambe te musala nzambe ko koma pe président akokoma premier ministre akokoma député c'est pas mauvais mais problème est que deux fois examine na kacha église corps de Christ donc on azo bunda nango sona mele biloko na mibaleza malamu te c'est le loba yebisinga ke to koma gouverneur ya ville ya Kinshasa. Ok, ngana koma gouverneur bon na tante mais nazotia moto na ebi akoyoka ngai. Tu vois? Na zui mwana to moko to ndeko moko mwana yanga molimo na ebi abanga kanzambe be aza honnête. Na zui na lobi koma gouverneur. Na kwa na ebi se salabwe. Tout comme lelo soki yo komi gouverneur. Na ko pesa conseil na ebi ke obanga kanzambe ozoto sangai frère tala nzambe alinga kaboye boye parce que lelo moni salité komi na Kinshasa moto ase ba salité nyon soto eza André Kimbuta foule eza partout foule wana ozomona na Kinshasa André Kimbuta ndi asala yango asala eza ONG foule o André Kimbuta a créé na mboko ozomona gouvernement na bango nyonso baeli bato ka msalami bali ba créer ONG foule wana po ba butu baboka kama titi esimba kwen ya Kinshasa mobima et puis deuxièmement baeli bana pari foot eloko bana bazwaka na mbongo mwana ibi mbongo mama na ko beta pari foot hapo na équipe ya gagner ce qui est gagné azumbongo se fait à perdre sous emploi au ba créer moi ba foule wana ezalaka te bato babana ko sala matiti na bango batina poubelle après ba minino yo pousser ko zo ba futi mbongo ko boaka André Kimbuta ba créer ba sima wana pasi pala ba lobi ko super matiti ya ba poubelle mituke ko ya ko mema bato ba boaka moi premier 3 premiers mois mituke bandaki ko ya ko memango papa bakati makama mutuka parce que pour sona bango za kinini batia ba fulu partout parce que milimo mabe ba fanda kana salité milimo mabe ba fanda en salité et puis même révélation moko bimaki très profond que bas créer ki ba fulu na ndenge wana pota bato bazo aspirer ba solo wana ba bela choléra tango ba ko créer que ba pesa vaccin choléra ezandi po ba sacrifier milimo na bato parce que moto nyonso saka patena santana po sana ezalaka sacrifice yango même metoloba ki yango na loba on a presque mokolo ba loba ba pesa vaccin choléra ba kongolo mo kwandima te eza piège yo ba piéger bato na ba follow eza volonté ya nzambe te mais prière na ngai na zoloba ata bato ba keti kolia na fulu kolere ko zwa mutu te na kombo na Yesu mais yango na Jésus déjà na ki yango to zo combattre yango nini yango ekoti no ekoti déjà le yoki na kaluka yango na okotela ngo mabondeli parce que zai loko nzambe alobaki ekomi to okotela ngo mabondeli to combattre porte e panzana te mais ekosi la ndenge nini prophète Bruno Boaz talaka neti na ba fulu na mama zui pampex ya mwana akeko bwaka mama zui bandi génique ba jeune sœur bakeko bwaka na fulu et ça dit 3 jours 4 jours mbule beti moy solo wana bato bazo pema omoni moto azo utepa na d'abord vie za passe outino musika otamoloki na solo wana tu n'as rien mangé depuis le matin nyonso ane ko créer atanzamba et puis au moins ndenge bandi wana okoyoka ba ko bimisa makambo te ba pesa vaccin tango baloba makambo vaccin na bato tango bazo vaccin disco ko mona kufa ko kota na ville ya Kinshasa deux a piège na bango
ndenge bazoyoka kolera na kaluka kolera baosepela po bamoni ke siko toconvaincre bango po toboma bango bien. Prophète, conseil ne kopesa na bango parce que le lo Kinshasa ça ne va pas. Balongola fulu na bango. Na habité ceux qui otambolaka na avenue Kabambar na Butu, ceux qui otambolaka na Victoire, ceux qui otambolaka na Babongolo, kotala ba jeune fille bilenge kitoko bakoki ko défendre Congo ya lobby. Kolata ba jipa mikusu ko tambola na bakaleson pona ko sala ko teka nzoto na 500 francs. Basali Nzambe. Que pensez-vous de ça? Tokomi wapi ndenge ndeko lezea kulutu na biso na musala alobaka tokomi wapi. Gloire à Dieu pour yope monaka. Tant on a zoé biso que charge spirituelle ya Congo eza makasi. Babilo kana yoso biso ngalo kwa moto na Nzambe zongo na mona ngoma ya mise zotangana. Pourquoi? Soki misale ezalaki. Biloko kana yoso ezalaki. Tala même bagazo babenga wa kuluna. Ce misale ezali muntu ake musala tia ina koko alembi asima machete te. Mais c'est un esprit eza musala na bino, vous traitez l'esprit. Ce qui l'état kolobaka kozwa, ce qui ezala l'état. Azan état d'esprit, c'est-à-dire l'homme de Dieu est là pour ça, prophète. Bien aimé, je vais vous dire une chose. Il y a des esprits oyo, ils ont nécessité qu'à action. Le col a molli mo anzala. Tant mo tazan anzala to le au nom de Jésus n'engeni après le papa pisanga kwanga. Moto tango sa kindumba po azo kwanga alia. Bolukeli e kwanga te. Bote ye kaka bobondeli bo chasser molimo a kindumba afani tongo tipo kwa biloko akoli ezate. Afani su deuxième jour tipo kwa biloko oli ezate. Troisième jour le bana kufa bote nzambe yemo kwa yebi aki. Mais ceux qui ba emploi ils a créé au moni makam boyo tozo bunda pona social na leka kan toji na plateau na zolo ba social na ba policier na ba soda ba to bureau de na ba anero na ba comprendre te soki biso tozo bunda pona social on a pourquoi parce que to yebi que soki lo social e bongi bato bazo sala ma bebele aussi la tozo na facilité au terre évangile mon frère muto akusote ba congolais bazo souffrir ba congolais bazo souffrir bana basi wana leka kama na kotia paka juma wana na poko komona moi ça simili puta mais asimili puta na maboko obenga mobali na makazi yaka OK 500 francs pesi pour sangani zo pas même $1 bon ne ba sangana nzoto azo sangana oh poubelle donc bato belé bato tambola na solo abibembe pour bible lobi les deux deviendront une seule chair tango sangani na ndumba na sangana mibali combien na vie na eba démoni ni bazana kati na yopo osu yango okeko sangani na mususu donc ba permutation ya ba démon ba osala mboka zo la prise en pied envoûté donc mboko gouvernement ils ont même abisso na kati ya mort spirituel pourquoi ba kangi finance ba kangi social ba imposer ba tomasum c'est ça il faut toujours comprendre combattre yango bato bazo comprendre biso te mboka lokola Centrafrique social ba soda eza 5 fois bien koleka ba soda na biso la police bazo la bien kuna na Centrafrique j'étais na la Centrafrique pour moto akota na la police na gendarmerie même na armée ba famille bato corrompre mbongo bazo rekite bato bafuta 4 ngo cher famille bazo teka biloko balobi soki ata komi soda asunga libota soda ya C azoba na salaire na 120 000 francs CFA 120 000 francs CFA ceux qui ont converti en déjà ezali na loba déjà ezali proche na $400 mais awa na yebite wana soda ya deuxième classe yewana mais awa salaire ya capitaine ezokoma à $200 te bon mbuka ndenge wana capitaine azana mwasi na bana locataire akolesa bango ndenge nini il faut azonga na tracasserie ba policier bazo nyonkola ba peuple ba rourage okoloba te bango kutumbota likaso mboke kufi et puis nakotika te wana nakoloba ti mokolo yo nzamba koninga zata soki bango bakobomanga babominga na maloba na monoko me nakotika yango te nakotika ndenge nini ampa Congo naza na mboka mosusu te nakoloba yango mpe na obima te nakende koloba na étranger te nakoloba kaka wana Kinshasa mpe nazotambola lelo mpe nde bazwaki nga bakende kobomanga babominga nayebi itadame na ngai eza bien nakende lola me take naza na vi nakoloba kaka. Merci beaucoup bandeko balandi to banzete vous allez ebele à kolanda biso c'est la voix du prophète qui parle. Prophète Bruno Boaz biloba suka pona maïnyo sozali koleka na mboka na biso mbindo ezala ba musicien chrétien ezala ba musicien mokili salité kotina social bazo transmettre makambo olobi ebele lobano asuka pona ba couche nyonso o tatake couche nyonso o nazanango nazoyebisa bango tout simplement que ba o bazaya Yesu
ba rendre biso service tozongela kotambola no banga nzambe kati na solo pe tozala uni spirituellement toluka délivrance ya mboka makambo mboko Union européenne te États-Unis te tope Nations Unies te mais ka biso ba congolais na nzela mabonde lini toza solution eza envoûtement ils ont senga prière makasi pour toza solution ba disciple non ba Orlando mokili mobimba ba retenir ni pembo te mi baleto misato elo na webisa bango ke tozo bunda bango pe ba bunda leo na zaki victime arrestation Nzamba aveuglé bango ponga bakabola nga bakabola ba photo na ngai ba mingi balukanga na photo nzamba aveuglé bango peut-être ba yebebite kenga wana nzamba azwa lokomo ba mitungisa mate tozo prier bango pe o bazana étranger na Congo to prier kaka nzamba kopesa biso elonga na saluer mwana nga o na linga kimi a jouer beta bale kitoko frère Fabrice Makiachi po banga kanzambe ndina linga ki bana yonso amokili mobima mwana tanga kombo ezate baleke belé apesi bango tumbote na binope na plateau ale Nazarin na sepeli no makasi pour cette émission kitoko nzamba pambolo za mobali kitoko na yebi ya kotombola yo OK nzamba pambola plateau ale Nazarin bato ba yebinga be komona nga prophète Bruno Boaz Facebook na ngeza kana komona nga Bruno Boaz numéro de téléphone eza plus 243 81 00 194 plus 243 81 00 100 94 100 wana la 1 00 et puis 94 na suka po bato bele ba komaka na confusion nzambe apambola bien. Merci beaucoup amis fidèles téléspectateurs. Si vous avez aimé cela, dites alors un grand merci à l'ambassadrice du Parlement céleste, la grande, la humble, celui qu'on appelle Madame Tiffany Mokwa. Et merci également à maman Myriam Piam qui est notre mère. Nous t'aimons beaucoup. Merci également à mon frère Jopsi. Merci à Falos Peli. Merci également à Alain Kakala. Vous êtes nombreux, combattants. Vous faites beaucoup pour le pays. La diaspora, nous vous saluons, ainsi que tous les hommes de Dieu qui servent Dieu en vérité et en esprit. Tokutani Mbalasima. Ciao. Solo ya malonga pe ya kitoko eye mama haha agence Casa Peneur Fred eye pona bino bato nyonso bozali na mboka ya France bato nyonso bozali na mboka ya Allemagne bolingi bo beta masolo na bato ya Angola bolingi bo tinda biloko ekoma na Angola na tango elongo bani pe na mobimba na yango ezali kaka agence Casa Peneur Fred tinda mbongo na yo tope tindela bandeko mbongo na biloko na Angola na agence Peneur Fred ezaka kapona bato bazwami na France tope na Allemagne nde bakoki kotinda na Casa Peneur Fred po biloko na bango koma mobimba na Angola yoka lisolo pour tout contact appelez. Bienvenue à tous na Casa Peneur Fred. No comment. Aza mwana moto te po akosangai abongwani pete po awangana nzambe alona ayebana kitoko koma mokondima atako bapakolaki mafuta na mosakolima lelo yayo bolingo ebatelile Nazareth lipamboli oyo emonanaka te mpeni mamaka ntelobi kolapie mapapu masopi